Alors, au moins nabo, batumususu oh bo luka bo créer ngana bango emsuma ba polémique. Confiance vient ngana pese bambote. Mais ce qui lelo batieli biso visa ya France. Que balobi ken pia na visa France yango, ko fait l'homme de visa France yango. Ba présenter biso siko avion. Siko nani en mat avion. Boyo ndimi pena nga na uti pena fouille d'ici nanga boy ko faire umeli trop na Congo na solo pena parfois telema nanga te na minute. Ku Vincent ezape dossier na obetate mais ya salara ba vidéo ya mitakale panzana na monde ngande mutu na filmaka eke ya sala vidéo abenga ba on a bébé Frank yeyo bébé Frank Mutapoto o aboyi zara c'est que azapena mutapoto afana na babikoki ko fia finga e bango pena. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'était bien oh. Désormais, balobi ban internet, bolela ki maman lopango Evelyne Kamo Lopez, mais balobi Vincent Assololi na idéologie parce que lingi ban na poto, boza na ba intellectuel, boza na ba journaliste et professionnel. Alors je vous convie à suivre dans la voix du peuple émission Kamo Soukous ou banaro lobela bino sur toute l'actualité, ouais les carnivores Kinshasa mais d'une manière un peu professionnelle. Bana poto boleli un peu de trop. Bana monde entier boleli maman lopango. Pourquoi Karobo internet? Pourquoi Kinshasa Braza? Mais enfin la voix du peuple convainc Evelyne Kamo Lopez. Désormais retrouvez-moi à tout moment dans Katia site à la voix du peuple avec votre émission Kamo Soukous. Donc au Soukousé avec beaucoup d'intellectualisme, avec beaucoup de professionnalisme, mais en toute simplicité parce que balobi TVza au fingate, TVza au boyate, TVza sala boulot, informer peuple, informer public, mais avec toute simplicité. Alors bana poto, bana États-Unis, bana Asie, bana ya monde entier mobimba, Evelyne Kamo Lopez, maman lopango, donc au Soukousé nabino à tout moment on a qu'à citer à la voix du peuple. Voilà donc, je vous aime, je vous adore, je vous fais de gros bisous. Salut chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez en ces nets moments à travers le monde. Je suis très heureux na minute on na kweba ke boza ebele liboso ya ba poste télévision na bino pour Rolanda émission oyo les news stars na kati ya site na bino la voix du peuple. Là je commence cette émission d'abord à dire merci, comme on le dit toujours, la gratitude m'oblige de dire merci na espace oyo ya boutique Pamiro oezabon situé na commune ya Banda sur avenue Kasavubu numéro 20 juste tout près à bloc wana. Donc bozomona naza na entouré na simalanga la ba kepi ba sac ya bien. Donc pensez-y faire un tour bino bat bozana kin awa pona kozwa ba produit ya kitoko ba bilamba geza dame et puis ba la mibali pe na moni ba basket ba perpète bien ça. Donc pensez-y faire un tour ici pour na boutique Pamiro. Voilà beaucoup ta maman na ngai Rachel Mbouyi chez maman Pamela Vandani. Donc boya wana ebele au sala bien. Chers amis internautes, le loto yé na kati ya boutique au papo tolo belara babilo kwa kitoko ezala metoye pe po to meka pe au sala mo actualité. Biso la voix du peuple, bobi keza émission moko bino momo bengango site ya ba famille. Eza émission o ba famille ba vanda rapona rotala et biso tozala wana pona kosangisa no pona kopanza to yaka na te pona ko créer polémique po tozo ba vie mais to linga rasio likambo za to ya to yeba je pense que notre confrère Ken Piana asila ki bongo ko sala voyage na ye na mboka ya Afrique du Sud. Ken Piana zone qui chante ça to un peu bilan. Ken Piana renega Afrique du Sud no sala nini. Et tant que
journaliste, en tant qu'animateur et à télé. Et là, on est Ken Piana Libiso, au Yakenen Afrique du Sud. Et nous allons essayer un peu de parler aussi un peu de Ken Piana. De l'autre, on a posé sur un peu parce que la sucre poupée babia bien un phénomène. Donc, tout le monde a un phénomène. Moi, il y a Internet, c'est un peu de parler de Ken Piana tout autour de cette émission. Dans ça l'appel, mon invité dans le Ken. Bonsoir. Bonsoir Vincent Toulissi. Bonsoir bandeko tu balanda biso na yabike Adel Joko Bagou danger ozolanda biso ba Richard Amelin ba Carlos Kabasu venanga Jimmy Belau talaka mutafanse nga très bien na Frère du Sud to betel sola Frère du Sud photo remercier rapé bato bayambaki biso moi bien voilà bato bayambaki biso moi bien. Il faut te remercier à Bango et ça va toujours bien. Bah Youssouf Pourada, bah Trezeguet Mouzala Demidie, bah Louisa Ombata, Talara Bango, bah Yambakinga toujours bien Vincent. En tout cas, félicitations d'abord na Moussala Nayo. Pour l'internet, na minute au landi pena internet, bah tout va travailler na kin. Vincent a outil libanda, yozoli abisona na minute. Donc il appelle ça félicitations. Moniken Pianaza Teti. Nandima nanga mutute me na lobby na minute na batutu o ba sala na ba site tout. Donc site na yo la voix du peuple yango za pena à la page na mikolo. Voilà. Merci Ken Piana en tout cas pour la félicitation biso tozong sara grâce pas Nzambe merci Nzambe oyo azo continuer toujours couper sa prospérité dans la voie du peuple puis na souhait na ngazape ba site tout internet et prospérer à tous égards nenge ezo sala dans la voie du peuple donc merci Ken Piana OK na Afrique du Sud tu auras que ça la marisa mais ba polémique mais tout et ba pena Ken Piana okendo sa nini na Afrique du Sud. Merci beaucoup. Tu as l'émission Lelo na maison Pamiro balobi bandal c'est Paris. Moni bandal c'est Paris ango ba maison belé zo qui s'appelle bandal ango son mais maison Pamiro eza maison o eza un parti na idéologie o batutu ya bandal bayebi maison oyo que ça qui a bien chapeau bien baketi pena ya poto ezande awa. Afrique du Sud na kenda na nga pour na événement ya ba saper falaki salema na Afrique du Sud to kenda na ba saper to kenda na concert na nga Karine Mokonzi va jeleka ki bien ba yambinga kitoko batutu ya Afrique du Sud en tout cas merci beaucoup na bino ba masa na ngai ba Trezeguet Mouzala Jimmy Belau batutu ba yambinga pena kitoko kozonga na nga ndeboye na moni batu mususu balingi ba créer lango mo ba polémique Vincent. C'est là non. Au lobo renaka Afrique du Sud pona ko événement ya ba saper what by image. Bandeko bayebi très bien événement ba saper falaki salema le 11 concert na biso Karine Mokonzi era ya Afrique du Sud ayo tela biso mbutu événement zalaki annulé nga séjour na ngezalaki faki nazonga le 16 na Kinshasa. Acha mbutu événement zalaki annulé acha mbutu ndenge nini Karine Mokonzi azana le pouvoir le faire annuler événement alors kazara ayineka pour sima mikoko annulé événement. Omoni vérité lelo ça la bien Adel Joko Bagou danger vérité ça la bien na sens ni Karine aye omoni Afrique du Sud za mboka moko ba combattant oyo kaka ba combattant bazaka na Afrique du Sud asali émission na groupe ya ba combattant mususu na se ba ndeko ba na biso na poto ba yebi so pona za ba groupe belé ba combattant oyo ya confirmer que ba monde ba pesa ka loi pour ba musicien ba ya kombeta ba combattant groupe mususu ba bandi ko luka biso na ngai Ken Piana na Karine na ba saper ba komi luka biso na ba machette. Donc il y a un salaki qui est événement moi ça les messages et c'est il faut bien sur la journaliste et tous à Kinshasa ba saper batika la bango moko ko ba ça l'événement na bango leka à l'aise dans la biso ba saper batika la ki ba saper batika la ki ba musique ndingu ba keko ba grada donc ba dada Weston batika la ki ba ça l'événement na absence na biso parce que biso tozalaki ba journaliste o to créer comme des ordres ndenge ndeko nanga Karine Mokonzi a créé des ordres et là taki mbala mona Ken Piana donc c'est nga tozonga
bango batikala siko ko continuer makambo oyo tokendelaki. Ken Piana, moi tourne Afrique du Sud et ça libiso bien, et ça déjà bah ouverture à ma porte, et là c'est déjà que Moussala na biso libanda bazo considérer biso déjà et ça là qui vraiment bien. Mais Ken Piana nangana tout na yo question moko depuis au banda télévision. Si les lo c'est déjà combien d'années? Na umeli trop. C'est estimé à tabako. 20 na lobby hein. Tokende pas etozonge pas parmi bato yo tala na TV. Bato yo tala na TV, ba 10 ans passés. Ngana minute on a ko ça ba 12 ans na télévision. Parmi bato yo tala na TV, est-ce que ebite Ken Piana pesa muto yo afandisa ope na ndaku na bana na oke botala ka Ken Piana. Wana torobo ya te Ken Piana bobani ba télévision biso to tala bino wana torobo mangote mais Ken Piana ce qu'on a ngana tout na yo na kibulo na yo ya animateur musala ya ki animateur ya télé eza nini po na bato ba tala na télévision musala na pena o bato bazela mingi na nda o yo za na devoir pesa bango za nini animateur aza mutu o azo anati messager donc biso to sala musala ya to ba chroniqueur ya musique tozwaka kaka makambo oyo ezoleka tozwaka nini na koloba neti nde nini biso toza neti baporte parole ya bamusicien okozwa bamessage ya chaque groupe bevenema tu oyo fo basala ifo yo oya nango na télévision oexplike peuple congolais omoni Ken Piana lelo Ken Piana amuta mbanga omoni na Kinshasa nga nde na abo nazalaka fier pourquoi parce que mutu soki aboti bebe na ye na 6h du matin na kini 10h du matin bébé na oyeba déjà que Ken Piana moko aza na Congo. Parce que 10h du matin ayoka pena makelele les autres chauffaments na télévision bébé azo comprendre déjà que Ken Piana aza na kini. Ken Piana tango lobby awa batu ba otala biso balani lobby bien musala na weza la ko pesa information oyo zo sa chronique musicale musala na weza ko pesa information ya ba musicien ndenge lobby ko za la porte parole ba musicien mais ce qui le loba monio Ken Piana na télévision oye pour finga pour ça la injure contre Mutumoro X ezala musicien ezala journaliste ezala Mutumoro ba monka Ken Piana na télévision abani ko sala ben site est-ce que Ken Piana azo respecter musala na to Ken Piana abimi déjà le bana musala. Merci beaucoup. Venanga Koffi Olomide yemba lobi polémique air moko sala bien natinda Koffi yemba biloko bongote. Donc il que ça la bien ya roya ofinga batu na télévision nga finga mutute nga na finga mutute mais nga indenge na zaboye na spikara bat mokili vérité parce que na te finga mutute siko Ken Piana na télévision a lobby Zara batu bele ba benga ba bisinga ba bi d'abord et le RDC il y a liboso na ngana solano au décevoir batu bele Ken Piana Zara ezala ba mususu ala tela Zara nga otote ba balati Zara ba bilamba ba griffe ezala ba igobo ezala ba bilamba ba HM ba Zara ezala ba bilamba o ba bele la raté et olegi na télévision lobby ba Zara na beti ko fait le mida ezala ngote yebsa sko message ni no pesi na public o ba ko retenir o ko aider bango na vie na bango to ko aider artiste o yo tangi komona yeke non ba Zara nga na beti na garde roba Koffi Olomide roza la babilamba boité pour ça cher parce que message ni o bat baro retenir yo étant que chroniqueur ni no même à la télévision. Merci beaucoup. Moni premièrement eloko na yebisa yo chaque griffe mutuna mutako misaka eloko o ya lati ngai na beti bazara na nga na monaki façon na classer les veste na nga Zara na monaki Koffi Olomide alekinga na mbongo alekinga na bilamba alekinga na makambu tout. Mais façon na lata ki jour wana na beti veste na nga Zara donc bokoza Koffi abimisi garde-robe na ye mobimba abandeli pena bilamba na ye azobeta so bakanga na Koffi photo Koffi abandomona na azolia ye kaka ozolia na nini ozolia na aspect ozolia na propriété ozolia na sola parfait toneni po na nenga boyo ndimi pena nga na uti pena Afrique du Sud na nga boy Koffi umeli trop na Congo na solo pena parfait telema na nga te na minute tokende pena na nenga vérité na solo parfait
mopa otelema nanga te siko bino eloko la parfait ya parfait oyo ye nango kofelo minaza na mbongo osomba ngo te yo solo bige moto na lekinga na mbongo après ba suso so la parfait ngana omisa moto na zala ngo te moto ta na mbongo ya lokwa Michael Jackson akufa déjà depuis dans suso Adabo Mbole par exemple depuis na mbongo siko yebsanga ko no Adabo Mbole to Willy Musheni nengeza boye parfait na Willy Mushela inga na mbongo mais parfait na zala ngo Willy Mushena zala ngo te merci beaucoup merci Vincent moni ko compliquer nga mingi te na bige bino bokoma ba mikala Kofi bokoma ba pire petit Kofi omoni ngande na bo na fingi ve na ngate mais papa muta uti pena voyage ya munene na uti ko mata ba metro omoni ba metro afwe rectifier d'abord ngala za mukala Kofi Olomide te ngala yena na ndako Kofi Olomide ko lia fufute so na kutena Kofi Olomide za rapport na sa émission esili merci beaucoup Vincent toyebi na biso ke oboya na yo moni soki ezalaki toolobela musicien mosusu olinga koinsenga bote conscience no yebi ke ken piana ndenge ken piana za boye talaka awa moni saki oyo via zoluka ngo mabe me ya za nango te ngasiko na avantage ya voyage moni voyage eza na ba avantage via na ngai alekinga na mbongo ye alekinga na bakar ngape na lekie na kipieto na ngai alekinga na mbongo ngape na lekie na kimpiaka na ngai ngai naza patron ya bampiaker nyonso ya koza ne patron ya bato mbongo ngasiko patron ya bampiaker tu donc bandi suma kamna Kofi Ken nazofinga ete Ken obandi suma kamna Kofi Olomide Ken makala vungu lezo zelo nafingi ete omoni ata justice bato nafinga ke wapi nafingi ete me obandaka boy l'autre fois en réalité via zo voyage te nga na uti voyage nango lingisiko na masque yango na bomba yango na chambre Kofi a voyagé à Kenaraba Kenya Kenaraba nenga yoga fu d'ici pas roké nango eza problème te yo sanga kenda Kenya au moins ba moko tangi siko Afrique du Sud ke ba Kenya développé Afrique du Sud na koma ino na Kenya Kofi agenda ba États-Unis agenda ba France au moins ma solo akaleza histoire etika la histoire pour comme dans le passé mais le passé siko nga na facilité na kozonga ta lobby na zongi dala ande na bo omonde na bo batu mususu o bo luka bo krelenga na bango emsuma ba polémique confiance vient nga na pese ba mbote mais soki lelo ba tieli biso visa ya France ke ba lobi ken pia na visa ya France yango Kofi Olomide visa France yango ba présenter biso siko avion siko nani a mata avion. Il s'appelle Ken Piana na ba maramnaye toza besoin de découvrir Ken Piana olobi ke yo musala na yo ezali kopé sa information ba musicien. Voilà. Mais Ken Piana il passe à la télé pour venir insulter pour dire makambo mabe contre frère naye Franck Stemai. Est-ce que Erwana Ken Piana yep ça parce que par exemple lo ba maramba ya Franck Stemai o lo ba ki wana ngapena na oka sonyo lo bango na oka na somo siko tango yozo bigozo lo ba maramba marque on a télévision pour na négono Franck Stemai o aza frère na yo parce que je dois le dire chers amis internautes ce sont des amis de longue date o ngarutu na ba ki bango na yebi bango bazala déjà ba camarade siko bablu gozo lo ba na TV yep sanga ba internaute ba tala rango la télévision. Merci beaucoup Vincent. Adel Jogo Bagou danger ko benga nante. Vincent moninga nde na bona provoka nanga mutute. Franck Stemai aza master nanga. Tokoka bwana te na ki master. Franck aza pena master nanga. Ya long date. Vient nanga Jimmy Bela wa yebi makambo. Franck aza master nanga. Nako boya ete mais ba réalité mususu ezani nga na uti nanga Afrique du Sud na ye nanga na Afrique du Sud bana da ko popola Franck déjà na Afrique du Sud popola Mati nga na tala émission donc yo le bo lukara makamute mais yo muto bana ko finga Vincent nga na popoli Franck te Franck Stemai alobi nga na uti Afrique du Sud na vivre na ba relation na esko ba vient nanga Jimmy Belau mutaza na ndaku pena ya munene na kati ya Jobour yo lo bakeno na fanake pa mutu mo boya za na ndaku ya chambre salon parce que Valero ba pesa rasiko Jimmy Bela una kati ya Afrique du Sud Franck azui a diminué Valero en plus nga lobi nanga mabete eza histoire normale mon frère eza maramsusu entre nous nos frères bablo autant yo solo ba Franck azali une personnalité le loyo batu ba yebi na monde te nabi na ayebani libana mboka papa ata awana Congo ayebani danger pe na poto Congolais toi dans la poto c'est 100% 75% ba di Franck Stemai te papa problème oyeba na kinto ba ba yeba pe ba bega batu
Oh, bah, bien pour n'a pas congolais. Vous comprenez? Ce qu'on a personnalité à Franck, pour motivation des années, il y a au salaire négonayo, na o tellement parti, ma Italie privé. Merci beaucoup, Vincent. Parce que Franck a fini que ma maman doit pour finir. En fin d'année, il y a un prévité. Parce que motivation des années. Final lobate, moi na mai avant finir il fallait contrôler. Moi na mai nga senga qui a reconnaître nga. Atana moko kana loko moko. Moi na mai azofa na shenga aza musutu nanu. Na permettre le maman bon hôtel émission la ngai. J'ai du respect pour mon frère Franck Semai. Na olingate o ba no dénigrer ne ngolanga tina niveau les ams ramener les privés. Yo ce qu'on on le bon na TV nga question na nyoso lungo lo ba mabena. O le bon po o baksa nini na via Franck. O salirié to apporter quelque chose de plus. Si bato ba otala ba retenir nini lo nini olingo pesa encore message de Franck Semai. Merci beaucoup Vincent. Et ça peut dossier na obetate. Mais ya salaka ba vidéo ya mitiakale panzana na monde ngande mutu na filmaka eke ya sala vidéo abenga ba ona bébé Franck yeyo bébé Franck bébé Franck yeyo le seul mutu au monde o appelle ça bon na e combo au monde entier yebi ezak Franck Semai abenga bon na ye asirnement bon na e combo biso tout oyebi ke baba na biso nyoso na mokilo yeba na rakombote mais avant qui ezande bébé Franck po azo angwa simbi chéri bébé Franck yeyo Ken piana na kati si mwana mai musutu ezalaki neti omoni mutu soki azwi lelo aluka mokili momba eyeba ke azwi bakati musutu pote sili alingi siko mokili momba eyeba ke yepe aza mobali comme mibali nyos azwi bona akanga photo atindi na poto epa basi azo vidéo bébé Franck azotini Franck Ken piana obige lelo bande on a biso wa l'émission oyo bazo déplorer le moko lelo internet ba mo benga ba journaliste ba chronique internet na mo benga ba komo chrono internet c'est à dire musala oyo banosa na kini awawa na limite ke pas Zakari baba baswe otikalo c'est l'émission mo peno rote na éviter soko peno ba kopesa micro pena direct TV olo ba marambo zolo basiko tikana sisa marambo zolo basiko so ba peso pena o l'équipe pena tamsu na antenne A na limite pena yo lo ba marambo siko lelo zo mona teke bino bato bozangi na bato ba bani ba télévision internet ni ba BBC masola TV siko yo muto oti na TV imagine no pesa ya chronique ya Congo. Au moins, Ken Piana passer à l'internet pour dire des choses aux Zoloba. N'habitez ce que Zakari Baba sur le la chaîne et au lobby Marambo Zoloba. Merci beaucoup. Déjà, moi, na mai à Salaki émission, à ce titre, Ken Piana Zaki Zengi, Aza PD. Si vous avez ça, au comique, Aza PD. Tandis que vous avez na Shenga, Veo a pupola pena panza yo système asima ngana yebiye ko zombo wa garantie siko musala o yo moko mwana mayo salaka non zo ke très lo zo répondre ba question na ngaité na tunio imagine o yo zo pesa siko na mboka ya Congo na ba bloko zo loba na miso wa ba otala. Merci beaucoup. Dike mas to zo ko déformer masse. Na sali film a pronote, na sali vidéo ndenge mwana maya salaka te vidéo ya mutakala. Muto sali vidéo ya mutakala monde entier tali. Na muto alobi na makambo na ndenga normal. Nani asali mabe? Ozangi na free decide Ken Piana. Ozangi na free decide. Ozangi na free. Ozangi na free decide. Asala rangote po batala ngo ozangi ba intimité na bol mwasi na ye. Yo ozangi na free decide. Est-ce que na ba émission pe internet afi mon pe mamba boyeke journaliste mo legi na internet ayo fingara muninga nega po ba discuter ki en coulisses. Tenga tala be monsieur Belé. Ba vient na biso Belé ya musique o ba kufa pe azo fina mwasi mabele. Azofi ba pe moi si libele. Totanga kombote pe ba vie ba se reposer un peu mais ba fina ba si ma belle en pleine télévision. Siko yebi sangaka Ken nda sala ba kusa bon. Ken siko ba twa retenir nini pona image na yo. Ken aza mutu moko boye ayaka ne kolobaka nyonso esengela loba na télévision abanga ne te abanga ne ba merci ya batute ba parents ba maman ba otala donc batika na image ya Ken donc azali mutu ya sonité. Te ngai nde naza boye na koya te na loba n'importe quoi mais ngai o dans ça les droits de réponse parce que ko finga mutu PD talaka Franck ya lobi ngai pona lesa bana nanga il faut matolo alobi yazana ba relation ya batambongo abandi ko cité batuka o ya tanga kiwana ba bengi benga balobi Ken Franck kiwana za ingrat
parce que batu oh ye moko cité liste papa omoni master na nganenga zawana Frank soki nini kombo ne pe yeba na kate stema yeza nango kombo Frank Disuka na pesho kombo na yebi kombo wana te na yebi kaka stema imoko boye na bébé na ye ya se libumu ya publia bébé Frank na yebi kombo stema na bébé Frank na ye assez donc nenga zawana ngaza na temps ya discuter na été aza muta niveau na ngate aloba na leke na relation ngana coopération comme ça vous ba misa bino mbale bo saka be mission ensemble ba analyse aza master na ngai masalo belo populaire na TV bodo dénigrer ria pupoli bino faut comprendre que ken pia na tout moli mutute Vincent lelo ko kende pe voyage badam siluzolo bakenda ba voyage ba gloria bakenda ba voyage biso to tikala to kengela mboka papa la kia frère d'ici na beti 17 jours na tikala ko toka te mais awa soki cameraman azuinga bien azotoka grave po nazongi mboka te na micho soki yo bimi okepe na bamboka malili biso to tikali sko batu to kengelo sko mboka po to toka yo kuno ke na mboka malili. Il s'appelle Ken Piana, chroniqueur à Wanakati Yambo Nabiso, na Direct TV et puis na Ken Piana TV. Donc, beaucoup de s'abonner, on est belé. Ken Piana, na Rosoyo, t'es belé. Mais est-ce que, parce que j'ai appris que Bandeli Souma m'a confirmé, m'a confirmé en émission. Ken Piana, le lom rambo, Bandeli qu'on fait pour porter sous plainte, na marambo zolo ba mabe au monde sous sous serre na Londres, sous kofi pardon. Merci beaucoup. Soki mabezali o na lobby akende justice nga na kumisa bilambi nengo bani lisuma ba kofi soko akangi soso obenga so ser na Londres singa kofi pardon kofinga kofi te kofi aza star ya munene ya mboka na kitaki skal na Kenya muziki ba beta na Kenya de 6h à 12h ya Kofi Olomide menga ina sala promotion biloko na ngabino siko soki na lobby ndenge na lati boy vela nga atende na lati na ngaba kokumisa su zarate zareza obilamo ba kumisa rate na ba griffe mutapoto o boy zara c'est que azapena mutapoto afana na babikoki Kofi afinga bango pena donc babikoki pena Kofi afinga keza zara sale marakuna eteka makuna papa mutu na vana wapi o boy zara fana na bikoki na poto oh na lobi na lobi ya lelo mutu mususu a préféré Versace mutu mususu a préféré Yoji Yamamoto ngaya mso griffe na préféré eza Zara parce yo boy zara na kwa take yo Kofi Olomide merci beaucoup ndenge o expliquer biso via bana poto bonga bula bana poto ba vivre ngo no boya bana poto te nga bula ba vivre bien mais Kofi a réveillé bangote ba fana na ba bikoki ba nini donc bata bikoki siko so ba boyi na bango za bana mikili wala keba wana bato batala biso mana no mikili te mais nga azui langage ya Kofi ba fana na bana ba bikoki donc bata bikoki so ba critiquer Zara nga on s'en fout ya bata bongo. Il s'appelle Ken Piana, to yamba qui est une émission, to nga kempe, to yokaye par rapport ya badir nae, par rapport tout tel moment nga muboye, poto l'aksepena, place to zali, donc maison qui toko ya bien ngo boya, bolimbisa nga momukie, donc maison ya biso bien qui toko ya ngo to zawa, donc ezoleka tellement bien, to zawa na maison Pamiro, boutique Pamiro. Voilà, beaucoup de Rachel Mouillou dans Hazard, Fimora bien, très accueillant, ça y a Mabino, Laxabino, Babloura bien, Barrivage, et qui déjà, Bobo Sanatezan a venu, il y a sur Avenue Kassavou, na Bandal, loin, il y a bloc numéro Kassavou numéro 20 na Bandal awa Ken Piana to komi na suka émission na biso bato bazuita royo ka ba question na nga puis ba réponse na yo ba comprendre déjà mais Ken Piana ba retenir nini pona Ken Piana na journal et le puis quelques dédicaces. Merci beaucoup Christelle Mayunga Mutema ya Richard Amele l'international batambongo bango wana vena nga Gauthier mascotte bato ba retenir que non Ken Piana azala problème na vie na mo pa ote parce que Kofi Olomide azavie moko motema malamu akangisanga yepa bimisanga donc azavie moko très bien mais na ça la promotion ya biloko nga na lati donc yotangelanga musicien moko te ya Congo balekinga na mbongo balekinga na bakar balekinga na makambutu mais façon de ya telemeli penane na telemi boy qui Kofi Télématé, wana jamais. Le fait bogar. Wana jamais. Bilamba on a bêti am susu mutabank sanga mo mukende papa chéri jibem piana.
Papa chéri nde mutu soki alati yo pe petit na te nga mpe peti na ye te naza mpe peti ya mutu te yo mukala jibe te nga aza mpe peti ya mutu te na mpe mukala mutu te me ye vie wana kote ya spe po depuis papa mbakufa musicien oyo azolata pena c'est papa chéri donc ye nde tobana quelques dédicaces pour tokotaka émission lelo. merci beaucoup napesi merci beaucoup na Zeti Kiri Vero Kiri Richard Amelel international talakaka masa nanga biri eza wana petit nanga biri bandeko tu bolandi biso ozo libanga te a supporter na ye parce que na yaki kobwaka bwaka pe batu te oyo eza émission na yaki na lobela makambo nanga omoni saki oyo bavie oyo babetaka musique oyo bavaraja mwa kala wana vraiment donc saki oyo po azwango eza pasi. Il s'appelle Ken Piana. Merci na bande retour botal émission. On a la pesi mbote d'abord na Queen Anita Kambamba na rati Angleterre. To démarrer gino déjà Queen Anita na moni Sandra Gekone privé ya Kati place aux na Angleterre wana pe mbote na yo na bosanité Mama Bonheur la métallique la sucre poupée Barbie Oyebi na moni lisusu wana ambassadeur Raymond Singa chef namoni mon vieux Freddy Lukombo na kati Allemagne wana merci mon vieux ngala lingaka nde bato aboye bato oyo basololaka bato oyo bayebi valeur ya Vincent na masolo te men na misala merci mon vieux Freddy Lukombo namoni wana na bosani su mutu te donc John Oleko mon frère de Deda ya Kati John Oleko place aux abas mbote bele mon frère de Deda ya Kati yo yebi pe susu bato bazo soutenir Vincent ba pesa Vincent au-delà ya mbongo donc merci mon frère John Oleko place aux abas merci ba mbote bele Ken Piana ngolo bele lo merci beaucoup na remercier na no espace social awa na Pamiro boutique ya kitoko boye na Congo eza mo rare omona ke batu baboya na bango ngwanzu bateka biloko ya kitoko en tout cas Rachel Mbouyi continue toujours kosala awa Rachel Mbouyi moi c'est kitoko moi si moi boso moni mbebone kaka soko baiser boye o sentir penal ki ba se belé kutu ya poto wana o ba ofinga zaranga alataka okendo finga zara na pesi merci à trop na de Paris général Katakata na kati ya Cape Town wana na pesi oba merci à trop en tout cas merci Vincent. Voilà. Merci Ken Piana, merci Scapel Kandolo, par où c'est ça, yo bateau, bateau assuré, prise de vie. Et là, je vous annonce déjà, Bomoni Spot, il y a Evelyne Camo Lopez, Maman Lopon avec l'émission Camo Soukous bientôt, Bolandaïne à la voix du peuple. Awa Tozo Soara bateau maillé, les bateaux vont apporter quelque chose de plus pour que la voix du peuple qui est toujours le bosso. Merci d'avoir retour pour l'émission. Tout le monde année prochainement, différentes choses à Bisso. Merci, bye.